mbote bandeko bana nyonso ya Voice TV officiel mbote na bino bisika bozali. J'espère que vous allez bien. Nangina lakisa bino na kati ya confinement, toza na kati ya confinement, donc nautaki kosala baachat mpona barecette ya kosepelisa bino na kati ya chaîne na biso ya Voice TV officiel. Donc mikolo barecette ezongi, donc oyo toza na ngulu na biso touti ferme, touti abattoir, touti ngulu na biso oyo eza mikila, oyo eza nini oyo eza nini oyo ntaba oyo makoso, oyo basosis ya ngombe, na otumba na libanda bukumuna sosis ya ngombe. Oyo eza baronio, oyo oyo eza ngombe, ope edala ope ngombe, oyo ope bastek pe ya ngombe. Donc mikolo oyo barecette kukuta, donc touti abattoir yango oyo. Merci. Bobo santé ko s'abonner, bobo santé ko cliquer cloche à notification pour nous permettre de nous abonner na biso. Ba question, ba suggestion, ba remarque, za ngo besoin na kati ya chaîne na biso, chaîne na bino ya Voice TV officiel. Boko pe ko tika ke boko pe ko tuna to lingi olambela biso recette oyo. Anga pe nazala na besoin oyeba kolamba recette oyo ko tisa biso recette ote ko tisa biso information ote botika pe ba suggestion na bino esala bien yango na pe sala ka ke chaîne et avancée, chaîne ekola to ka pe ba abonner na biso nini balingi bazana besoin nini esala bien bandeko bo s'abonner, bo soutenir bandeko na bino. Et ça la très bien. Alors bandeko, merci beaucoup pona bolingo na bino volonté bozolakisa ya koya ko talaka belema na biso. Merci, bye.